papa jangenda luwa mtangenda batisewe fatiga luwa fumwa longo papa jangenda Père Esprit Saint fumwa longo luwa papa jangenda batisewe fatiga musola kwa seye mwana tata mwanda velela tuena kintwadi yengudi eto ba mama ba ubakalanga bimpofile beto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutokuvana kiambote faki Bika tukubike no moko twavana ngudi eto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele kwa kuvwanda tangu yifweni pasivoto teremesa sedieto nzambieto betu bawonsono tubantungi votuka kina kya kala kya tatu kya nsamba no mungonda ya ntatu tata mfumo wa nlongo mfumo wa dibundu wavaika mu Yerusalemi mukwenda kuna mbanza Kinshasa kukalwaka mukyanja kya kala kya nsambo dya mungonda ya ntatu na telumbu kya unu tata mfumo wa nlongo kuna mbanza Kinshasa kanzi beto mu Yerusalemi katwa siswa kinchionako kadi tuvwidi ndezi yikalanga yeto wasiswa sinzidi mu Yerusalemi tuka muna 1921 munkhanga ya tata Simoni Kimbangu tata mfumo wa mbanza wasiswa mu Yerusalemi na telumbu kya unu wena kwani mu Yerusalemi bonsu bukasisulwa musala salu kyande kya kikengidi yesalu kyande kya ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi kanoke neni tuko yekakayoyeleko wena yetu kitwade na telumbu kya unu tulombele kwa sedieto tata mfumo mbanza watutela mana beto bana tokufana kiambote faki
Tusamba. Ensambu zange mfumu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo untwadi yo ngitata mwanda wa velela bika wa kwa masikilanga munaito tuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimbo Santo. Lelo tozali na date oyo ya le 22 mars. Mbotama ya papa diangenda kontima. Tolandi Matei na biso oyo euti na banzembo na tina ya mbotama ya papa mfumu alongo papa dengenda kontima na mabondeli na biso pe oyo pe euti na mukanda ya tata nzambe oyo tata selo auti kote ya biso koloba ete lelo ezali mukolo moko ya esengo mbotama ya papa dengenda kontima ye moko tango nyonso abandaki kolobela yango ete kobotama na bango banda papa Kisolokele papa dialungana pe ye moko papa diangenda kontima soki moko abotami bango nyonso babotami denge bango moko batei biso kobotama na bango na 1910 kolo Yesu esi ayebisaki tata Simo Kimbangu ete mokili ekoningana tango wana nakopesa yo bilombe misato ete mokili ekoningana tango wana nakopesa yo bilombe misato oyo bakobunda na yo elongo koloba ete na le 12 février na 1914 papa Kisolokele aye kobotama wana première guerre mondiale ebandi na le 25 mai papa dialungana aye kobotama le 25 mai 1916 guerre ezali kaka kokoba oyo signe emonanaka na 1916 nzoko ebimaka awa na contre ya Nkamba ebimilaka emonanaka na mboka Kibula toyebi histoire oyo etikala na bana ya Ajax ete nzoko wana tango ekufi bato nyonso bake kowelela kokata musuni mpona kolia na bango bato ya mboka na bamileki nzela kokata misuni wana kino nyama wana esilaka te na kolia bato bazokende kokata kaka
suka ete batu balembi kokende kozwa nyama wana ekomaki mabanga ti lelo mabanga wana ezali wana histoire etikala libela na bana Ajax yango tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani koloba ete bisika nyonso wana il faut etongama pamba te batu bakendeke kotala motama ya ye moko Papa Diangenda Kontima oyo lelo le 22 mars na 1918 kobotama na ye guerre pe esili koloba ete Kenya ekoti na mokili mbotama ya lelo ya Papa Mfumalongo Papa Diangenda Kontima etumba esili pe Kenya ekoti na kati na mokili koyana bango ndenge tokoyemba kango na banzembo kuna na likolo nkembo awa na se ya mokili nde Kenya yango lelo yo solo fête oyo bapesi yango na biso ba protocole SPC transport hôtellerie pe ba technicien biso moko oyo tozali bandimi lelo toza na kati na ndako ya Nzambe oyo lelo Kenya oyo bango nyonso misato na mbotama ya Papa Mfumalongo Papa Diangenda Kontima oyo apesi biso oyo toza na Yerusalemi mvula ya mapambole tomoni yango signe tomoni yango koloba ete bapapa balingi biso mingi Papa Simon Kimbangu Mama Mwilu balingi biso mingi biso bana tozali kolela awa tozali kolela pe bazali koyokela biso malgré mabunga na biso kasi bazali koyokela biso mawa mokolo lelo biso nyonso tozali bandimi oyo tozali ko représenter ba groupe na biso ba mouvement ndenge basengi biso po toyebi ete biso nyonso toyete ba délégation kaka nde toye oyo toyeli na ndenge ya tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani alingi biso mingi azali kolakisa biso batata balobaki nini po ete tozwa Kenya totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi mpasi na biso ekosila yango atieli biso na kati na lingomba biso nyonso bana ya tata Simon Kimbangu ba mouvement ba groupe nyonso batu na date na bango ya komata na Yerusalemi po ete mabondeli pe misala kotunga Yerusalemi oya biso ba protocole SPC hôtellerie transport ba technicien tomoni signe oya malamu oye salini na mokolo na lelo solo toza na biso basumuki kasi na mabondeli na biso bayokili biso mawa bakitisi biso mvula ya Kenya oyo elakisi ete batata bayoki mabondeli na biso
oyo kinya bapesi biso ekende na mokili mobimba tosala musala na bango ndenge bazali kotindela biso lelo oyo ya solo soki totali malamu ba mouvement nyonso oyo basi biso fête ya le 22 mars ezali nde ba mouvement oyo ezali plus attaché la organisation ya ba fête nyonso ya lingomba protocole soki fête ebongi te bakotala miso ya protocole na ba encadrement bakotala biso ba SPC transport musala ya munene oya kokotisa bandimi na kati na Yerusalemi pe kobimisa bango bandimi ya tata molimo santo bakota na kinya pe kobima pe na kinya toyebi ndenge nini moyini achaka ba piège na ye na transport mais na makasi na mabondeli elonga ezali hotellerie toyebi musala makasi oyo tozosalaka na bafete mwa mai ekoki kozanga te na bato mai mutu akoki kozala na posa ya mai kasi ntango akotala yo mutu ye kopesa ye mai soki elongi ya kokangama ata posa ya mai yango ndenge nini kasi okomona mopaya akoboya komela mai mpona nini mutu azopesa nga mai elongi nyonso ya kokangama oyebi te tango nini okoyamba mama mwilu tango nini okoyamba papa Simo Kimbangu tango nini bakoyela na forme nini bamvoila misato le grand devoir oyo tozana yango ba technicien tokotala biso nyonso tokozala na esengo ya kotala fête ndenge nini ezali kose dérouler ba invité de marque makambo nini yango balobi mokonzi abule litei nini apesi biso bino ba technicien soki ba micro ezokobwate charge wana eza epai na biso ko prévenir avant makambo nyonso wana parfois kokoso ekikoki kozala boye ndenge nini tokomemela likambo yango ndakisa toza na courant continu oyo ya SNEL kasi bapapa balobaki ete parfois singa moko ekatani ekati courant na ntango wana bapaya bakolala na molili to maloba ekatani bagroupe électrogène kotala makambo nyonso wana bamicro korepare yango bien avant en cas ya défaut mususu ezali to bo rapidité kosala boye manso wana eza musala ya ba technicien donc koloba eke ba papa posa na bango ezalaka ete échec ezala te ata ba tentation ya satan ikozangaka te kasi biso mpe awa toza kolanda mibeko tozali mpe kocontrekale makanisi ya satan nyonso wana tala mokumba munene lelo oyo préparation ya fête ya munene ya le 6 avril ndenge posa ya papa ezali ete réussite totale ezala alors ndenge tolobeli yango biso nyonso ba service oyo tozali na fête oyo tala ba tâche minene oyo tozanango ya préparation
tozongeli lisusu toza bana ya mapamboli. Mvula ya mapamboli ti sikoyo ezali kokontinue ya malembe kolakisa ete bana ya mapamboli awa bango bakanisili biso pe biso nyonso bandimi na bamouvement nyonso oyo tozali kokanisa mokolo ya lelo tozala bana ya botosi na maloba ya bapapa. Soki totosi bango nde bakopesa biso kinya oyo tozali koluka na mokili mobimba. Kaka tozala kaka ya kokangama na makambo misatu oyo bapapa bapesi biso: bolingo, mibeko pe misala, okombo Tata, Mwana pe Molimo Santu. Amen. Bika tokubikelo moko totonda lusiku musu tutambuli kwa sedito muzola kwa se mwana Tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye Tata mwanda velela